Kyoto. Pourquoi balakisa na image boy? Muta général Massagene hii. Tala kunate, tala. Massagene 31 Muta général Massagene hii. Tala kunate, tala. Massagene 31 Kyoto. Baza kolakisa na image. Bien sûr, makambo sali bakoki ko convoquer ye. Makambo basalaki bakoki pe kokanga ye. Mais pourquoi Kyoto bakolakisa na ba image pe bakotinda ata la caméra kitoko? Est-ce que droit nini etindaka? Bien sûr, naibi mibeko ezalaka kuna te na Congo, mais kolakisa elongi ya mutu boy. Oyo likambo asali biso nyonso toyebi yango. Bilengi. Mutu akaboli yango nde biso nyonso nano toyebi ete. Même justice nano yebi ete. Soki Kyoto azawana aza lokola suspect. Soko azali convoqué bayebi tina. Mais pourquoi kolakisa biso elongi? Ata la caméra ba filme ye. Aïe. Madebo. Sokolingi bilengi Debo. Debora. Pona bilengi Madebo. Tala obisiko memi. Kyoto mama. Bote ba papa ba mama bandeko. Bote barando na barandonete. Bote batoyo balingaka rando na ba oyo balingaka rando te. Bote ba jeune garçon na ba jeune fille. Bote bana mike na ba bébé. Bote ba Sainte Anoirite, Sainte Thérèse, Sainte Ingrid Kabongo. Bandeko, tango nga nazalaki mwana moke, namona likambo ya boy. Oyo ebimi na Kyoto. Bien sûr, namona yango na Facebook te, po tozala na Facebook te, na ba image ya boy. Internet ezalaka te, TV kutu kowelela na bandako. Alors, namonela likambo boye wapi? Kaka tozana lupangu, yeba biso na tango akala. Mapangu baklotira eza lix. Tomona mutu moko azoya. Babisi biso topusa na musika tokota na bandako. Tokika bazoka nga muyibi. Wana biso pe na sima porte na barido tozotala. Tozomona te tozokaka muyibi. Maintenant na komi bisika kote tozalaki te. Bazokanga muyibi. Mais tangu akomi bisika baboti nanga bazalaki na ba mama mususu ya quartier balinga maki ebele wana ba mama na ba sœur po ba papa bakendaki musala na kosa bino te na mona ba mama bapanzani po na tango akala miyibi bazalaki te na ba machete neti bakoluna kaka maboko pamba baganga muyibi na mona bato bapanzana bakima na ndako. Bokanisa teki bakimaki lishete. Non. Muyibi abetaki kaka kri moko. Bango tu bapanzani. Kri yango nini. En tout cas, bolimbisanga na ko pronosango po bo comprendre makambo elekaka lelo yo na makambo elekaki na kala. Bien sûr, comparaison n'est pas la raison, mais na koyebisa bino o elekaka. Mutu wana zoya mbangu. Bagangi moyibi bokanga ye. Po azane na mbeli te, azana lisheti te. Mais avant koma bisika ba mama bazali, aikangi mbala moko. Ba mama na yibi te na sibi. Ba mama bayoka betis, ba panzana bakima.
bakota na bandako balobi makambo alobi ya solo oyo azolande akokozala leki na ye nde motu bakangi bango na ye batiki libere ye ayibi te ayoki kaka bilengi bamama bapanzani ntango sikoyo motu alandaki ame mponi botiki ye moyibi boye bango tu balobi papa toyoki makambo alobi me wana mpe asali mabe akokaki te na leki na nga na ndako esila te ya tapolo donc ayibaki te ayokaki bilengi na ndako ya tapolo atapolo molimo ne pema na kimwa na kimia na kanisa lelo ozalaka te mpo ozalaki koko na ntango wana soki mpo ozali limbisanga mpo kokozala na ba100 et quelque tapolo ndako ne wana esila te mona pasi ye mpe mpo asilisa ndako ne matata nayebi te soki aza kozela saison ya bavoka teka na nzete mpo asomba babrike asomba nsima atonga babrike nayebi te me oyo nayebisi bino eza lisolo ya solo balibera ye mpo ayoki bilengi alors kiodo na madebo bayoki bilengi lokola génération sika ekoma kofilme bafilme orien balanda bango miyibi bango moko bakaboleli biso totala mpo soki basala yango na éclairage ya makasi oyo nga nalingaka kotala en tout cas balingaki bakabola na bato soki baza kotala mpenza kamera bayebaki ke oyo tozosala yango mpo etikala libela tosala yango na image ya bien sûr na pratique basalaki na bango eloko moko te bakokaki mpe eloko te ni mwasi ti mobali bien sûr baza koyembela madebo ayeba eloko te boya ye lelo me madebo pourvu ke ayebaki komata mpunda voire même kiodo ayebaki te soki batiaka yango wapi fo batiela ye kotiela bon soki bakangi ye mpo na wana eza mpe mabe te balakisa ye ndenge batiaka me aza mutu moko nde kofilme nde oyo nga nazolobela soki babengisi ye na justice mabe eza te justice eza wana mpo na kobengisa mutu aya koloba na likambo babengeli ye soki aza innocent akei soki azali fautif afuti amande ou bien akangami ça dépend ya ka soki babengisi yo na justice elakisi kaka te okokangama mpo likambo mosusu ekokozala erreur osala erreur moko boye batie yo ofuta amande eza nango crime te me eza likambo mosusu eza crime wana fo kangama ou bien toloba yango bien eza erreur ou bien délit ou bien crime na tia yango biloko misato donc soki eza erreur ou bien eza délit okokokangama to amande soki eza erreur okokofuta kaka amande mais soki ezali crime kokangama ya sire na amande sur likolo nakanisa to se comprendre bien nayebi te soki efonctionnera bongo na Congo mais je crois que efonctionnera bongo erreur délit ou bien crime alors eloko ya mabe nde kofilme wana kotinda moto apesa elongi batala ye mpe kotiola ye liboso ya kamera wana basalelaka moto asali erreur te voire même moto asali délit te pour la première fois mais kiodo nana akende ata boloko te nano bakangai na badeli moko te ni baerreur même garde à vie alala te mais koma bakofilme ye bongo na likambo oyo ayoki elengi akaboli bilengi soki ye moto apartageaki video wana tokoyeba yango soki juge akati makambo mais juge nana apesi résultat te wana ezali na commissariat wana ezali na gendarmerie wana ezali na la police toyebi yango bien makambo nano ekepa ya procureur te même soki ekendeki pa procureur akotinda te bofilme ye surtout botindaka ya tala na makasi bokabola ye wana ondire soki asali nini nzoka na meme kasho wana bacriminel baza ebele soki bofilme na journée kosila bokokofilme nyonso te bakokende na bakoni to na makala to na angenge soki wapi en tout cas esalinga mawa nakokondane justice akuna te nakokondane mpe la police te ezali modele ya mboka na mboka
mboka na mboka e makambo nango ndenge salaka. En tout cas bandeko nyonso bazaka na Congo o bazana tango Congo, en tout cas ezala ngo mabete bino moko boyebi modèle ya mboka na bino. Nga na yebi en tout cas Congo te, nga nazalaka kaka na époque ya Zaïre. Époque à Congo na tikala ni ko kende na yebi yango même pas. Mais ko kende Congo Zaïre, oui na kenda na uti poto na kende Zaïre. Donc nga Congo na yebi ndenge fonctionnaka te. Nazana posa na yeba yango na koluka na tanga malembe balembe ba livre na bino mibeko ya mboka ndenge fonctionna. Na sukisi awa botikala na kiodo kolobilengi et ciao. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba, Congolaise TV. Bon, belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné bafa nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, na Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Ngamo na zana chaîne na chaque topo ya boss na JP Kiama ta ay boss des boss ya ni ya danger. Donc ba ça tolo la zaki. Ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na kozangisa ote donc na ko lekate sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss. Bon, belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné bafa nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, na Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Ngamo na zana chaîne na chaque topo ya boss na JP Kiama ta ay boss des boss ya ni ya danger. Donc ba ça tolo la zaki. Ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na kozangisa ote donc na ko lekate sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss.